mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cluboriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, déjà Nazali Koyeb Sabino, bo eskizenga parce que nakozala likolo penza ya likolo et puis ba parole msuna robimisa. Na kati ya 5 minutes oyo nakanisi bandeko na ngai boko comprendre ngai parce que tozali na méchant. Tozali na méchant, donc na mboka wana na ebite Fachi Beton azosala nyoso tu alongola biso na bowumbu alongola biso na makambo nyoso tu ya mabe, donc azali même ko risquer vie na yeboyebi, donc Fachi Beton soki azalaki na mission divinité o nzambe achaye mbe lelo lem su to betaka masolo mususu, mais mission divine eza wana azali nzambe muto aponiye, mais tozali komona makambo mususu. Tozali ko comprendre te to prometa ki bino na émission na biso précédente to bi tozo sangisa ba donner nyo surtout pour to sala bino émission ya malamu, mais tozo comprendre te na mboka wana bazali ko sakana na banani, donc FCC Kanambe akoki ko sakana na biso tisikoyo na niveau oyo te. Félix Antoine Tshisekedi asa sali tout asa silisi e Kanambe azali par terre, mais système na ye bozo monake, donc parlement to zwaki yango, sénat to zwaki yango, donc gouvernement ya sika, mais eloko epesi biso mawa to comprendre omoni makamususu ezoleka na mboka na biso. Il faut comprendre que Félix Antoine Tshisekedi aza mwana nzambe, makamususu il faut RVC na ndenga mabe po batu mususu bazala écarté, parce que les kamsusu biso toko zela ezala bien, mais batu ya mabe bazana kati il faut esala eloko moko boye po ba s'écarter bango moko. To moni makambo oyo IGF esali banquette na bango, bo moni eloko ferme oyo ya bukanga lonzo esala mate, donc bazwa ba biloko ba yiba na bango, ba msusu bazwa ba machine bazwa batia na ba barge na ba bateau na bango, eloko moko esala mate. IGF esali banquette nango ndenge ezali ko sala. Yangono to yebisaki ke soki IGF sali masolo il faut justice landaka et sali ke ba moni, donc Matata Mponyo ex-premier ministre fakwa ya haut niveau sikoyo loi esengeli ke soko ozali député ozali sénateur il faut ba longolo immunité na yo avant ba juge et sala makana mukili nyoso to eza loi sikoyo, donc justice esengaki ba longola Matata Mponyo immunité na ye oyo en tant que sénateur. Mais loko eseli biso pasi na mawana motema Sénat ezalaka pona basage likambo soki ewiti na parlement eleki bien te ekokende na Sénat po basukisa masolo. Sénat ezali ko représenter basage ya mboka, mais Sénat na biso ezali ko salela peuple te, ezali ko salela bafakwa. Bosi bomona wapi ba sénateur bazali ko bomba fakwa, ba sénateur bazali ko défendre muto yibi, muto azali mo yibi to monate, donc ezali kutu te ke bakene basa la commission ou bien basa la vote, donc muto aza fakwa mbala moko, donc ekoleka kutu na vote te mbala moko ba tutu ba poni bu et salami mbala moko, donc to kamwe Matata Mponyo a sali bambongo apesi bambongo na ba sénateur ebele. Or ba sénateur wana bakoma ya union sacrée de la nation, donc ba sénateur bazali ya président de la République na biso, mais to kamwe na vote et ko bimake, donc vraiment, donc sur 49 to ka isoge zali 47 batu ba ponike, donc Matata Mponyo ba longola ye immunité na yete. Est-ce que ezali li kampenza ko salem sénateurs ayant voté pour 46, sénateurs ayant voté contre 49 et un bulletin nul. Par conséquent, le Sénat n'autorise pas les poursuites à charge du sénateur Matata Mponyo Augustin. Ekoki ko salema jamais de batu bazali ko seka banani.
Namboka na bazali ko sakana na peuple ba ko sakana peuple ti na niveau ni. Donc vous comprenez que donc Matata Mponyo tout le monde est d'accord que azali grand fa quoi il y a haut niveau mais siko avant basambisa ezali loi que il faut balongole immunité ne po aya ko samba neti mutu nyonso na place na ngai kutu donc Matata Mponyo donc salela nanu donc mutu na yo salela penza soko ozali mwana mboka salela ngo okozila kutu balongole immunité te yo moko okokomi longwa sénateur ndenge to monaka awa yo moko senga Matata Mponyo lobi penza ke non ata baboyi menga mona ebike na lingi na ya ko se to monaka mindela za ministre ye moko a démissionné azali député ebika selika mama be ye moko a démissionné akozila ku te balongola ye mais Matata Mponyo tozali ko comprendre te donc ba masana ye ba collègue no bazakuna donc bangona au moins likamni ezoleka wana boyebi ke Matata Mponyo azaki premier ministre Mukonja Sénat azalaki ministre économie donc azali na kati ya masolo ya mbongo donc bayebi ke ba misusu ezali refuge na bango bakota na parlement bakota na Sénat po donc kimuyibi na bango ebimate yo kanisi eloko nini ezosala ke immunité ya Matata Mponyo elongwete parce que bango moko bazali ko banga ke soki Matata Mponyo akwei bango pe misusu bakokwea na kati ya Matata Mponyo donc ezali pasi na mawa na motema to monake vraiment makambo Matata Mponyo et comme penza ke ba voter muyibi bakani mutu muyibi balbi ke bolongola ye immunité pour basambisa ye bien bo bino ba sénateur bozali ko défendre muyibi to mona yango te mais Matata Mponyo bonheur na yo eza éphémère bo kansate ke donc masolo ekosuka wana te parce que donc les loups ne se mangent pas entre eux ba louba lia makate bango na bango mais boye ba ke Fachi Beton aza grand stratège au moins ba makamsu contre te bimi mais et bimi na ndenge ya marka bien mais Fachi boye ba kaza aigle ya gaillard donc akoya aigle ya gaillard ndenge bozo mona ba image akoya beko azunyama alongolier entre ba loup a memie na likolo parce que bino bozo kansa ekosuka bo été nanu to mona makambo ya boyete donc avant to konye to marqué pause na bino publicitaire au boye bika ke Kodia Simo ezali masolo oyo ya société oyo agence immobilière oyo sali ke lelo diaspora même na Kisasa azala propriétaire ya ndaku neti na poto donc okozwa crédit bango mo basala makambo surtout ozala interdit bancaire donc ata oza diaspora te ata oza na Kisasa donc ozala vraiment au côté na système il y a crédit parce que crédit yo ko s'occuper te bango mo ba occuper masolo nyo surtout ozala za interdit bancaire ozala soki ndenge parce que bobi ke crédit immobilier a on a poto ezali pas pour au côté na kata système ezala mindondo mingi mais Kodia Simo et pesi bino vraiment occasion donc congolais nyo surtout a comme propriétaire na kati ya mabele ya mboka na bino moko bolanda Kodia Simo ndenge zo expliquer à travers pub oyo et salami na mystère Siatula. Restez connectés sur Club Original, à tout de suite. Mes chers compatriotes, comme les collègues comme Kaka, pour le congolais et comme Kaka, mes chers compatriotes, rappelez-le, mes chers compatriotes, voilà du nouveau Kodia Simo et l'Axinini. Et là, ici, Congolais, diaspora, immobilier. Oh, biso, baloka biso, toko zananda kute, toko kufaka aboye. Non, au nom de Jésus, Nzamba Sali, Hatindeli biso, Kodia Simo. C'est-à-dire, bazana ba terrain, ho ezali, na Maluku, Ntsele, Mwanda, baso bengango, cité Kimia. Pour la cité Kimia, pour la pena, la construction moko, neti kaka na poto. Moi na Congo, moi na Bunia, moi na poto, partout aux Ali, benga na numéro oyezana C. Kodia Simo, a pesi mutunyo so chance, avantage, po, toza la pena bandaku, lokola bango. Oh Seigneur, Nzambe merci. Cité Kimia, tolingite bandako mususu ezala likolo mususu ezana se non toboyi bandako nyonso ekozala identique alors pozwa terrain kuna esengeli nini soki obengi na se okei na bureau na bango bazana bureau na Paris bazana bureau na Belgique bazana bureau na Londres kende kobuka na te c'est le moment oh famille na ngeloba na kokufa locataire non Kodia Simo ye pour la kokata ba lien
moto nyonso il faut azala mokolo ndako. Alors bakozela yo ba crédit à partir ya Kinshasa. Ba banque eza na Kinshasa, ba banque eza ebele. Soki basisi kotongela yo ndako nde obandi kofuta ba crédit bandeko. Bolingi nzamba kita to nini. Tala ba chance aboyi. Tant bazo peso fongola. Okoti na ndako nde obandi kozongisa ba crédit na yo. Bandako ebandi na 49 000 euros ezokende. Ça dépend ba moyen. Soki poza na mbongo na yo du coup olingi crédité opesi ozwi ndako cité kimia bandako neti kaka na poto ba lavabo ba baignoire ba balcon ba chambre ndenge kaka tomonaka na poto ndenge eza na cité kimia na bato baza na Bunia bato baza na Beni bato baza na Mwanda Boma Kazangulu Kisangani Lubumbashi Kasai occidental Kasai oriental Goma partout bobengi na numéro oyo bokozwa ndako biso nyonso tokomi ba propriétaire to wumeli na kilocataire nzamba yokaka notre Dieu c'est un Dieu de vivant lelo nzamba yoki ndako okozwa eposo futango muke benga na numéro oyo chance te bandeko Kodia Simo la meilleure agence pour construire nos maisons. L'autre comme bailleur, l'autre comme propriétaire. Ton ligne sur locataire na Congoté. T'as la facilité. Moutounionso, ozana poto, on a interdit bancaire. Benga bango, bakozwa solution. Et puis l'autre malunga. Kobano futa ndako wana tango ba pesi yo fongola, yo bandiko futa crédit. Bandeko, baedaka Congolais ndenge nini? Baedaka Congolais ndenge nini? Kodia Simo, Nzambe, apambola yo. Pas de locataire. Biso nyonso, ba bailleur. Cité Kimia, kitoko. Yo moto zana mbongo ebele, yo pe moto zanga, yo moto zana papier, moto zana sans papier. Yo za interdit bancaire, yo zana poto exiko ozali, Kodia Simo apesi biso mabele na Kinkole, Maluku na Ntsele. Kinkole Maluku na Ntsele. Minimum 50 000 euros, 2 chambres, salon, salle de bain, na jardin. Olingo sombandako. Oh, Nokole Kimbo. Oh, Masala Kimbo. Oh, non. Kodia Simo. Osome pa na bango. Bamba otongela yo. Kodia Simo pour vos projets, le terrain, les maisons, les parcelles, chez Kodia Simo. Soyez branchés. À tout à l'heure. Kodia Simo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Alors, la société Kodia Simo est un promoteur immobilier qui a pour vocation d'aider la diaspora congolaise à devenir propriétaire en République démocratique du Congo. Non seulement la diaspora, mais aussi les fils du pays, les Congolais qui vivent en République démocratique du Congo. Nous sommes là pour les aider à bâtir, à construire leurs projets et à emmener leurs projets à terme. Alors, Kodia Simo signifie Congo, diaspora, immobilier. Nous avons fait un montage pour tout simplement regrouper tout le royaume Congo et ne pas limiter cette vision uniquement à la République démocratique du Congo. Donc cette vision englobe tout le royaume Congo. Alors dans ce beau et grand projet, non, nous ne visons pas seulement la diaspora congolaise. Nous incitons la diaspora congolaise à devenir propriétaire parce que c'est l'heure, parce que c'est le moment. Mais nous voulons aussi que les Congolais du pays deviennent propriétaires sur leur propre sol. Et pour cela, nous avons mis en place plusieurs formules qui vont non seulement avantager les Congolais de la diaspora, mais aussi ceux qui vivent en République démocratique du Congo. L'objectif, c'est vraiment d'aider les Congolais à acquérir un bien en RDC. Alors, nous sommes installés à Kinshasa, notre siège social.
Mais nous avons des représentants à travers les grandes villes européennes. Nous avons une succursale en France, mais aussi en Belgique. Il existe heureusement différentes agences de construction, différentes agences immobilières en RDC. Nous avons, nous, Codiasimo, choisi de mettre en place cette agence promoteur pour être vraiment un palier, pour aider la diaspora ainsi que les Congolais du pays à devenir propriétaires dans les normes. Quand je dis dans les normes, c'est tout simplement, nous avons mis en place des formules, des financements, des montages financiers pour vraiment faire les choses d'une manière comme jamais faite en République démocratique du Congo. Alors cette idée de mettre en place cette agence Codiasimo nous est tout simplement venue d'un constat réel. On s'est rendu compte qu'il y avait une forte demande. La diaspora a émigré ici en Europe depuis des années et malheureusement la conjoncture a fait que nous avions beaucoup de mal à réussir à construire ou même à acheter un bien dans notre pays d'origine. C'est pourquoi, force de constat, nous nous sommes dit il est temps maintenant de mettre en place une première agence, un premier lieu, un premier endroit, un premier bijou pour pouvoir aider cette diaspora à acquérir en RDC. Pourquoi choisir Codiasimo? Tout simplement parce que c'est la meilleure adresse où construire la vôtre. Vous avez la qualité de l'expertise, vous avez le suivi durant tout votre projet, vous avez la qualité au niveau des fabrications et vous avez enfin des tarifs compétitifs. Codiasimo ezali solution, il y a peuple congolais, surtout diaspora congolaise à travers le monde entier. Donc Codiasimo a eu solution pour Nabiso surtout. Donc vraiment propriétaire na kati ya Kisasa, propriétaire na Maluku et bani na Maluku après Sele, après Okenaba province, donc Mwanda, après Bandundu, donc Kasai. Donc Codiasimo bozo a déjà contact na ba numéro, bon mon qui défilé wana, c'est du sérieux, bozo a contact na bango et comme trop tard. Donc si koto zongini makambolo parce que toza lelo na sujet moko parce que toza na kanda ya kosakana te peuple congolais bakoki kosakana biso tina niveau te botala kaka niveau oya mitema mabe et puis baza malin ya kosakana te ba sénateur tala déjà avant bakota na masolo basali tout que Tambwe Mwamba bakimisie Tambwe Mwamba na minute azali banda na côté ba Belgique ou na bakimisie balobi que état de santé na ye ezo permettre yete aya devant sénateur ou bien Aya Kosamba. Est-ce que il y a une maladie ni nango? Ah on a poto à tout le monde en France Bernard Tapie Azadon on a cancer na étape souka mais azali ko ya. Donc et là qu'on est au bon ba belge peut être au Cameroun ba belge beaucoup kangate beaucoup congolais biso te Tambwe Mwamba na te ata so azana nationalité belge ata belge asalima un frère ata ba kangaye azana ba dossier belé ya kifa kwa azasu na dossier o andimaki ke ba kosa avion. Donc, Tambwe Mwamba penza toza yuko comprendre te bo talaka esprit penza donc ba sénateur baza batu moko donc talaka sénat net ya France boko banga bozo mona penza ke ezali place moko ya ba sage mais bo tala ba sénateur ba bombi muyibi ba bombi penza muyibi aye ba bombi penza muyibi donc ezali pasi na na motema avant to konye to kopesa bino exemple ya Sénégal ndengi donc balongola bango Sénat avant de continuer to pesa bino exemple mususu boyo kamata tamponyo donc grand fa quoi entre bango na bango ba fa quoi donc a sepeli ndengi ba bikisi ya lobi que justice donc banquette ya IGF ba se tromper ba kosela ke makambo boyo kandenga zo remercier ba ndekone ba fa quoi mususu ba sénateur o ba bikisi akene la loi mais bo vanda na bino ezali bonheur boko éphémère parce que to ko rattraper matata mponyo akoki ko échapper justice karaboité. Donc restez connectés sur Club Original botela bino moko na ba image de matata mponyo a remercier ba fa quoi mususu ya baninga ne ba sénateur a sollicité la levée des immunités parlementaires afin d'entamer des poursuites judiciaires en lien avec les accusations formulées par l'inspection générale des finances dans son rapport d'enquête sur le projet du parc agro-industriel d'Eboukan-Galonso. Après le vote, la plénière a décidé de ne pas lever mes immunités.
En tant que partisan de la bonne gouvernance, des leadership de qualité, j'accepte cette décision qui rend hommage à la vérité de fait. J'appréhende les résultats de ce vote comme une volonté de vouloir voir la vérité triompher sur ces dossiers. Je remercie le bureau du Sénat, particulièrement son président, pour toutes les dispositions utiles prises en faveur d'une gestion transparente de ces dossiers. Car, dit-on, la bonne gouvernance est synonyme de transparence, de responsabilité et de respect du droit. Je remercie par ailleurs tous les membres de la commission spéciale mise en place pour examiner de plus près les différentes facettes et relever des dossiers en cause. En dépit des faits divers véhiculés par les médias et les réseaux sociaux, il était crucial de créer un espace plus responsable à l'effet d'analyser en toute transparence la vérité de fait sur le projet du parc agro-industriel de Kangalonga. Même si les conclusions de cette commission n'ont pas été conformes à la vérité de fait, la plénière a été en mesure de décider en toute indépendance et de répondre avec sagesse et justice à la demande de la majorité silencieuse. Je remercie tous les honorables sénateurs ici présents, celles et ceux qui ont véritablement cru à mon innocence, mais aussi celles et ceux qui en doutent ou qui la remettent en cause, ceux qui ont voté pour les poursuites judiciaires et ceux qui ont voté contre, je vous dis également merci parce que c'est la démocratie. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorables sénatrices et sénateurs, il faut reconnaître qu'en démocratie, c'est un droit pour les sénateurs et les sénatrices de dire non à la levée des immunités ou aux poursuites judiciaires telles que demandées par le procureur général. C'est de votre droit. C'est notamment pour préserver et soutenir la vérité. Il est crucial de le souligner, surtout lorsque les médias sociaux, les réseaux sociaux sont instrumentalisés dans l'objectif de travestir la vérité et tromper l'opinion, voire désorienter le débat de ces dossiers au Sénat. Quelle que soit la nature des pressions exercées sur eux et des menaces subies, notamment par des lettres reçues de certains ONG politiquement alignés, les sénateurs sont restés sereins et imperturbables. Ils ont voté pour la vérité, la justice et la patrie. Félicitations au Sénat. Félicitations à son président. Comme il fallait s'y en douter, donc Fakwate, à mon pensa que Baningane ba Fakwa, Balimbisi, est-ce que Ezali pensa li kamoto go boule, Sénat. Donc IGF et Sali, Bankedien toujours baké, tout faire décourager IGFT. Peuple à l'embaté. Donc Mata Tamponio, nananga yebite que Mata Tamponio a Yibambongo. Aïba mbongo donc ils ont dossier et belé donc à quel pensa kuna à corrompre ba sénateur pensa bango mutu il faut base à la pensa ba tout exemplaire Mata Tamponio a corrompre bango donc Mata Tamponio a bimi blanchi donc banquette tout ba salaki ba kosile ke makambo bo mondenga remercier ba ninga naï mais siko to so loba yangona to sengi na président de la République donc Sénat aussi to moni couleur na bango donc Sénat to ko s'attendre et loko moko su na bango te ba lakisi biso noir sur blanc ndeng bazali donc et loko moko e ko servir biso te que Sénat peut ça exemple à lakisi biso Sénat lakisi biso président nango donc ba lakisi biso que bango tout bazali wana ba ko bomba ba fakwa nyoso tout ya république donc et loko to sengi na au président de la République ko supprimer Sénat, ou dissoudre Sénat et exister le soutien parce que vous allez monter le bosoté. Peuple a simana autoti. Exemple, il y a Macky Sall na Sénégal. À Longola, Sénat, ils allaient soutenir en Mboka à ça économie par mois. Plus de 15 millions de dollars, donc 15 millions de dollars par mois. Il y a beaucoup de gens parce qu'il y a plus de 15 millions de dollars, 30 millions par mois. Mbongoana. Macky Sall a salé lango makambe belé biso mbongo wana to koza ke to tongi banda kuna est kuna to sali makambe belé parce que mbongo wana bato wana ba sa eloko te bazo vivre bien bazana ba courant bazana ba voiture climatisée bazana ba mai o que peuple azo souffrir président de la République to sengi na yo ko dissoudre
ezala kute dissoudre te ba supprimer Sénat na mboka na biso ezate to tikala kaka na parlement parce que Sénat ekosala eloko moko te elakisi biso eloko moko bakoki kosala te tala kaka donc Matata Mponyo nana yebite ke Matata Mponyo ayiba nana yebite ke Matata Mponyo azafa quoi bolongole immunité parlementaire na ye immunité na ye en tant que sénateur aya ko samba bakanga ye mais bino bokamati bombi muyibi donc ezali histoire babandi siko balakisi déjà face na bango président de la République Sénat il a déjà face oyo bakokumbela biso donc tokoki vraiment mais bazali ko sagana banani mais congolais bakoki ko sagana biso boite Matata Ponyo bon siko Matata Ponyo bino ba sénateur bobombier bolobi ke non ayibate bongo siko ba miyibo amike mike to bite ke ba miyibi amike baza batute bongo siko muyibi soki bakangie na marché ou bien muyibi bakangie boye ayibi basoso siko bakokanga ye siko lobi siko biso bata mike miyibi amike bozokanga biso tango pesa bino exemple Matata Mponyo bokolobani to sepeli oyo ya kamere to sepeli po bato balobaki mingi to sepeli kamere bato ebele bandolo bako akite mais yo muto 8 na 20 ba akite bomoni kamere de 20 akiti na 13 bomoni kamere abeta 13 ans ya boloko donc siko confirmer na appel donc place mususu okende zate to sepeli mais exemple wana il faut sukate Matata Mponyo il faut bakangaye Matata Mponyo il faut bakangaye Matata Mponyo donc ba sénateur na kati ya ba sénateur wana ba fakwa bazali ya au niveau bangona yango balobi ke soki Matata Mponyo to livrer biso soupe tozali awa donc tokosuka ka nete Matata Mponyo donc bayokani bango na bango donc po ba sala masolo ke Matata Mponyo ke me boyeba Sénat ezali suka masolo te toko récupérer Matata Mponyo peuple congolais mutu ako récupérer Matata Mponyo puis tosengi na président de la République Sénat na mboka na biso ezate parce que na Sénégal ezalaka te Sénégal etambolaka bien Sénégal na gasuku to etambolaka kutu koleka donc mboka na biso bazana ba makambo ebele kutu koleka mboka na biso donc président de la République peuple azali sima na yo Sénat wana il faut elongwa na mboka na biso parce que elagisi eko servir biso na eloko te parce que grand fa quoi bakangi ye balobiki balongola ye immunité na ye bango balongola immunité bon siko toko s'attendre na ba sénateur na musala nini donc tout marqué pause publicitaire dont boyebi ba partenaire na biso Balise Center flat auto recommande Rabino c'est Pelativit décodeur oyo ya bana mboka Romain Ilunga les grands traiteurs na kati ya Belgique Masolo Zongi pour ne citer que ces trois là 5 minutes avec César Ngadi on revient tout de suite. Noël nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous les billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bof. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage, le mariage. Tout justement, salle de fête Pézalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center. Un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxes à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondeko dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.balisecenter.com.
Flat Hotel, Palace Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Bienvenue dans Bateau Yobaye, après la bande annonce, partenaire, donc merci donc de votre fidélité. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Comme vers la fin de l'émission, c'était donc président de la République, Sénat et servi Bisson et le côté. Et là qui si biso parce que yozali moi Nzambe donc Nzambe mutachao ne sikawana soke loko moko ezali mabe et là qui ça déjà nzela. Et là qui ça déjà nzela Sénat et là qui si biso que toko ko s'attendre et toko chabango confiance te bomoni mutoko matata mponyo azo mériter ba benda ye immunité naye akoma normal donc akende ko samba kutu il fallait même pas azilati ba kendo sala demande ba benda ye donc immunité na Sénat parce que à contact na Sénat et kobi qui ça y est parce que de yemoko to monakawa donc ba ministre ba kango na frata yomoko démissionner pour okendo samba bien pour ozonga to mona ministre moko français a démissionné a keikuna ba sambisa ba mona innocent mais a démissionné qui n'est avant na grâce ezali ki mokonzi ya parlement ya France a démissionné qui tant ke ba sambisa ba monike azali nekutu innocent pe azongela poste na été. Mais si ko matata mponyo mutoka matata mponyo donc ferme ya bukanga lonjo wana batutu ba yebi et ça là est le côté mutayiba mbongo matata mponyo ba
député donc sénateur bapesi bango bambongo balié donc baboyi penza kolongola immunité est-ce que ezalaka tosengi na président de la république to longola sénat na mboka na biso ekoservir biso na eloko moko te botala basénateur bamalin ndenge bazali donc basali tuke donc vraiment Tambwe Mwamba abima libanta Tambwe Mwamba abima azali na Belgique au moyen à se présenter zate donc maladie tout le monde Bernard Tapie donc na période de souka il y a cancer mais azoro ya na kati ya justice donc vraiment peuple congolais bakoyi ko continuer ko sakana biso toyebi ke Tambwe Mwamba Matata Mponyo ezali donc bonheur moko éphémère mais masolo eko souka boyete fatia obimisa stratégie mususu toko benda Matata Mponyo parce akoyi ko échapper na justice boyete IGF eseli musala nango et puis na souka ba benda yi immunité na ye azoboya pourquoi ba benda immunité parce que ba bi etako ba benda immunité netango okene ba ko kanga ye mais aye ba Matata Mponyo oko kangama okokangama okoki ko échapper na justice te donc yango na lelo penza il fallait to beta cete na masolo oyo ya Tambwe Mwamba oyo ya Matata Mponyo donc parce que tozana méchant peuple congolais azolinga à sa sortie président na biso azosala tout donc justice evanda sa masolo to ekende bien mais bozali ko se moquer kaka na peuple congolais donc est-ce que Matata Mponyo azali penza donc na droit atika na immunité na ye jamais mais basali de façon que atika na immunité bon Tolobani ezali loi c'est ça mais tosenga na président de la République Sénat wana écoexisté li sous-souté peuple azali simana donc to comme na suka émission na biso ndenge na bisa rabinoka ke donc je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc avant to banda ba dédicace na biso na sengi penza na bato nyoso tout bazali na kati ya groupe les amis de César Ngadi babo sanate ba cotisation tozali ko sala po na petit sœur propre na biso Linda Pemba ya Tunis o atika ki biso bo sala tout bo joindre maman na biso Françoise Itwa bo pesa oyo bozali nango ezali obligatoire te o pesa soki combien o toza nango 10 €, 20 €, 30 € nyoso toza nango 2 € pesi po to sala ka moi geste moko etikala vraiment na souvenir ke ba mona ke non petite sœur propre Linda Pemba azalaki pe na bandeko na ye na kati ya poto awa. Avant to banda ba dédicace toko pesa tout d'abord le ezali anniversaire na ye toko pesa bon et joyeux anniversaire na petite sœur propre donc caramélisé Chanel nakata Lyon caramélisé Chanel donc Nzambe apesa yo nyoso tout vraiment ozangi vraiment abomba yo umela parce que tozali na besoin na yo donc caramélisé Chanel bon et joyeux anniversaire na yo nakati ya Lyon donc tokomi na suka émission mais boyebika ke so tokomi na suka tokobosa na te base toko banda na Espagne pour na kopesa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu nakati Espagne merci na nyoso tout sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke isikoyo nakati ya Suisse pour na kopesa patience mantuila nakati ya Lausanne merci na nyoso tout sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke donc nakati ya Paris na porte d'Italie pour na kopesa maman na biso Françoise Itwa merci na nyoso tout sala pour na matanga ya petite sœur propre Linda Pemba merci pe na nyoso tout sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke nakati ya Londres pour na kopesa maman na biso Maria la beauté naturelle merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi to tikali toujours na kati ya Londres pour na kopesa mbote na honorable Jean Moutala merci na nyoso tout zali ko sala na kati ya groupe P na 5 minutes avec César Ngadi to ke siko na kati ya Lola pour na kopesa Poutou de Yalola petite sœur propre Poutou de Yalola merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi to zongi a na kati ya France plus précisément na Normandie pour na kopesa Thomas Mbona merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Afrique plus précisément na Namibie pour na kopesa mbote na Babi Lumumba merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokopesa pe mbote na ndoi na ye mususu na kati ya groupe Babi Kisinga oyo azali administrateur Babi Kisinga merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi nakopesa mbote na Jano Marcotte Sindanu le grand bijoutier a na kati ya Saint-Denis donc merci Marcotte Jano na nyoso tout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngato tikali toujours na kati ya Saint-Denis pour na kopesa donc le PDG
Blaise Zebele, na mwasi na ye, donc le PDG Blaise Zebele, merci. Nanyo surtout au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toropesa mbote na kati ya États-Unis d'Amérique na Alfonso, le grand matadien Alfonso. Merci Nanyo surtout au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke isuko na kati ya Kisasa po na ropesa mbote na Willy Panzu, merci Willy Panzu, Nanyo Sotou, au sal rapport, na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi na Katia France, pour na repesa maman Nabiso Esther Ngakono, merci Nanyo Sotou, au sal rapport, na 5 minutes avec César Ngadi. Togo Sugisa, na Katia Suède, pour na repesa maman Nabiso Thérèse Kamani, na Katia Suède, Tolbito Sugisi, na Thérèse Kamani, mais Togo Sugisa, na Thérèse Kamani, Togo Sugisa, vraiment, na Katia Canada, na Montréal, pour na repesa mbote, na maman Nabiso Fina Mokonji, merci Nanyo Sotou au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi. C'est avec cette dédicace de Fina Mokonji de Montréal que nous mettons fin à cette émission 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalo Lochouami, assisté de Willy Kunda derrière la caméra. Nous allons donc nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,